Président Félix Tshisekedi na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame basololi na Gisenyi na Rwanda epai wapi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akatisaki mwangonga eleki masolo mabango masalaki pene na ngonga mibale pe matalaki bondimami ya ekolo Congo Démocratique na lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est to communauté ya Afrika ya Est CAE. Communauté ya Afrique ya Est tindi misala mikotala soki ekolo Congo Démocratique koki kondimama na lisangali misala miango mikosala mikolo zomi Rwanda nde ezali komema kombo ya ekolo Congo Démocratique. Tshisekedi na Kagame basolola kipe pona koyikisa makasi misala mya mombongo kati na bikolo mibale pe bazali kobongisa lolenge ya sika ya kosala yango bakocha manzaka na mikanda mike bakonzi babale bakendaki pe kotala bisika potopoto ya moto ya volcan Iragongo elekaki pe esalaki mbeba lokola na ngambo ya Rwanda le 22 mai omokolo mwamposo lobinde ekozala ngala ya président Paul Kagame ya kokitana Goma na Nord Kivu epai wapi président Tshisekedi azali kovanda uto pene na mposo mibale.